Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à... Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Oji mamacita, Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le... Mbote libota nanga mbote na bino. Na eko présenter bino eloro moko. A toi na commune Ngeringe, voilà avenue. Et avenue yangoyo donc a toi liboso lupango. Lupango oyo to kotala totala ba dimension mais déjà faut que ba ke ezana 6 appartements. Na obi bien ezana 6 appartements. Donc a toto là que ça, o ezana liboso nango bomoni vue de face to poussa na skoto là que sa dimension. Donc lupango ebandi awa na colonne o ya pembe. Colonne a pembe et mati to poussani ti moi liboso awa. Voilà. Donc awa place bomona colonne pe o ya pembe so ezali. Bon, toko tasko na kati, tozo idée donc na lobby a toi na commune ya Ngiringiri na Prince Elengesa. Donc Prince Elengesa à 3 minutes à Prince Elengesa toko donc il goza ba 5e ou ba 6e parcelle na Prince Elengesa o ba uti ko sala donc o ba nyonso Ngiringiri ba yebi Prince Elengesa donc awa to bandi to na rez-de-chaussée donc atoko na lupango appartement ya liboso yango o eza liboso na biso a na gauche. Appartement liboso yango wana bomona appartement liboso yango eza 3 chambres. Donc 3 chambres oyo pour le moment ba futara yango $450. $450. Donc yango yo les appartements à 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Donc voilà toujours pour ça na espace oyo espace batika pour na parking. Donc na moi ba car nyonso et siège randé awa. Donc oyo espace parking. Au monde likolo ndeba ba appartement et tout continuer likolo donc espace tout monde libanda wana ezala ki car juste appartement moko ya liboso donc asko to kiti donc appartement o liboso et suki a auto l'accès à 3 chambres suki a wa continuer na kati kuna donc tout asko deuxième porte o eza deuxième appartement il y a 3 chambres pe les sous donc na rez-de-chaussée total déjà 2 portes il y a 3 chambres tout l'accès suko troisième porte yango. Ils ont 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc tous les 2 appartements, tout l'accès Bosso, ils ont 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Donc il faut 450 qui fait déjà $900. Tout calculera ensemble pour épaisser sa image à bien. Et puis 2 chambres, salon, où il y a jaune et à gauche, nabiso awa, bafutango $250 na été où ils allaient li. Donc soit tout ça les misala tout arrangé, na ebike prix égomata pour ils allaient ramoni mutu era sombilu. Asala on a bakuna donc atomate escalier escalier qui toque au bon escalier kaya bien ba carreau ba mambutu donc awa to za dali kolo to ta 3 chambres wana 3 appartements likolo en attendant tout le monde a peu ba voisin pour le pango ezala ratala voisin au revendre na en attendant ba kota mona ndako ba kangama portail au 4e appartement yango ils ont sous 2 chambres donc le colo a total 3 appartements il y a 2 chambres salon cuisine salle de bain donc il y a le bosso total na droite na biso awa au moni continuité donc palais à soins et la masse soin tété donc au deuxième appartement na droite na biso awa mon appartement déjà propre 2 chambres salon cuisine salle de bain et puis to ke tina suka donc voilà tina suka awa Yasuka au pesa 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc, à tout qui c'est
tolakisa espace donc déjà tolakisa qui na CAR tokotaki mais R robimapé tozolakisa toujours donc appartement nyonso oyo ekotisaka $1900 le mois na état oyo soki tosombi yango tobongisi parce que ezalaka ero sombe eloko yebaki fo kobombaka mo eloko moko boye mopanzi mpona kobongisa donc ero tobongisa yango tobeti mo pavé to changer ba peinture ba mambutu bato baza a tobimisi bango toyebaka tokomata pe na ba 2500 ba 2200 pour 3 chambres normalement tokomata yango pe ba 550 ba 500 pour atwana commune Ngiringiri donc Ngiringiri c'est Ngiringiri donc voilà un peu le pan oyo ba tché yango na prix à $250,000 à discuter $250,000 à discuter na commune Ngiringiri revenu eza $1900 na état oyo ato bimili banda tozo bimasiko to laksa makadam to utina lupangu to laksa sko distance entre lupangu na makadam poto lobaki eza à 2 ou 3 minutes na makadam awa tozo tambola pe po tomona makadam distance ya lupangu na makadam donc na lobaki atwana commune Ngiringiri Ngiringiri prince elengesa tozoli to poussa na poto bimasiko prince ango ya elengesa oyo a dit construite à haute conseil la biso donc kala mingi ate lupango eza $250,000 à discuter légèrement pourquoi par rapport il y a milliers par rapport il y a distance na ngona makadam et puis par rapport il y a coût oyo ezokotisa donc ekoti la biso $1900 donc so sombiango lelo na fin du lelo toza les 12 na fin du mois les 30 awa ozo mbongo na $1900 cash donc lupango yango yo pona ba oba koza intéressé ndeka kato salaka obengi biso soit oye na bureau to yamba yo to sololi to ke totali to ko avancer parce que biso to tekara babiloko problème te to tekara loko eza conforme à la loi donc voilà un peu $250,000 à discuter ndaku eza na commune ya Ngiringiri non loin ya Prince Elengesa donc eza 10 mètres sur 25 10 mètres sur 25.20 donc en termes de mètres carrés c'est 252 mètres carrés 10 mètres sur 25.20 na 6 appartements 2 appartements 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain et puis 4 appartements 2 chambres salon cuisine salle de bain encore donc atobimi déjà prince yango yo pona ba oyo balinga mapango pembe na ba prince yango yo ba o balinga somba na revenu yango yo bonne chance à tout le monde merci beaucoup bye